Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kabulo TV, yo, Lumière Kabulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup Tabiso Kuna na. Alors moto nezali na bandeko nanga basi bozali a soki mwana na yo aye ki azwi mobali me mobali wana za mwasi mususu mwana faza deuxième bureau bokon consigne boko pesa na mwana boko ndima te consigne boko pesa avo ngai na ndima te na ndima te mpona omona nde tolobaka mobali wana aza ndenge nini oza na ndenge nini naota mwana nga naota lolenga azaleli naki epesi na ki deuxième bureau nayebi te donc mingimingi na ondima na nga te raison nini yo kondimela te na ondima te mpo nazondima te ke mwana ngai azali second option ya motu moko boye naomona ke mwana nga fa aza first option aza second option te comme ça ça fait ne va cause il est deuxième femme na semaine là ntongo ozana deuxième femme yo tozoloba ezodépendre yo moto ozolinga ozwa basi mibale oza na ndenge nini oza na ndenge nini oza na nini ozoprésente nini oyo bakondima yo na basi mibale nayebi te soki ozocomprendre ça veut dire soki mpona moto azala na basi mibale po ezala permis fo azala ndenge bon permis comme ça c'est trop dire mais faut ozala na capacité ya kobokola bango na baniveau moko boya bien ça veut dire soki moto aye na capacité wana soki oza na bozwi tozoloba bozwi oyo teke yo ozwi salaire nga na zwi tozosangisa tozobundana ngo na ndako te tozoloba wana te oza na bozwi oke yo moko oyebi ke okoki koprendre mwasi basi yango mibale en charge donc yo kofuta ndako kolia na bango yo donc bango mbongo na bango eza ya bango kaka basala nango selon bango obakiselaka bango kutu likolo nango l'argent de poche sezona tala kona mosika olobaka malembe namona kozalaka très facile et même doux voilà mais namoni on dirait wana bapike nobimisaka est-ce que na moi ya lelo ata yo moko wana mwana ya pasala nyonso wana yango wana kasi te donc soki omoni kokubi ozoboya na yo kaka nde ozolukela ngo barezo kozala no d'accord te yango tolobi pozala po se sentir koza na niveau wana oyo envers mwana na nga pozala na niveau mpenza mpe awanisaka koboya na maye po so ozala na niveau wana te donc oza noka normal neti biso nyonso toboya awanezaka koboya na mayeleoalisileka te mais ngai bien sûr naseki mais nakolinga yango te pourquoi nga na kolinga yango te à part baexplication claire oyo master apesi tout à fait naza na yo d'accord mais nga nakoki korajouter même mpo na ngai sœur Isabelle motema moko obongi mpe kaka na mwasi moko mobali moko mwasi moko
mpo na ngai mobali moko mwasi moko nga namona ke c'est impossible mobali moko alinga basi mibale ndenge moko ça je crois pas ya na esika moko koya kaka ekosimba te donc mpo na ngai mobali moko mwasi moko soki mwana aye mama nazwi mobali mais azali marié nakoyebisa ngai mwana na ngai na d'accord te loba nde soki adeside na ye nakokende kaka ben voilà mais ngai napesaki yo ja point de vue na nga naza d'accord te nakokorajute mosusu bana na biso nanu baboti te baza bagene yo kolinga mwana na yo abota te akende je libala ya bombanda esika deja moto sasala vi na ye liloba suka na ngai te yoti koloba oboyi nakolinga te ema natika mwana na ngai nakolinga te ake libala deuxième bureau ça non liloba suka nga mpe kande nalobi fozala bozwi bozwi oyo tozoloba oyo ya salaire na nga na salaire na yo te tosangisi te kozala nango ndenge napesaki exemple ke ya yo eye ezosupporte nga ezobakisela nga l'argent de poche oyo yanga esalaka kaka babesoin na nga moko personnel ozo comprendre wana ndenge nga nakopermettre mwana ngai donc na yango napesi bino balandi ya réflexion babizu bambote ebele bisika nyonso bokutami nzambe abatelaka bino abatelaka biso ale bala nsima kaka so tomonani babaye